exemple tomoni ba fleur. Pour na papa, ba fleur ezali quelque chose de très important et c'est quelque chose de très capital. Yangwana bokomona été les lots relaxa bino aspect il y a centenaire détail moko to relaxa biso to lobelaka likamba ba fleur. Ba fleur to mekaki ko tuna papa lobi na biso ezali sainteté. Ba fleur trinité ezali na kati même na likambo ya tata Nzambe tange bandaki ba lobelaki likambo ya jardin d'Éden. Le jardin ça veut dire il y a tout. Okomona ba fleur, okomona ba nyama, ba bibwele, makambo ndenge na ndenge. Mais les lots relaxa bino kaka moi aspect il y a ba qualité ba fleur o ezali sous le contrôle ya papa Nikes. Tous les jours, papa Azali Kobinisa Mbongo et Belé, il n'y a pas seulement la spiritualité, il n'y a pas seulement le côté culturel, mais il y a le côté aussi paysage, il y a le côté nature. Papa Simon Kimbango Azali. Jardinador, responsable à jardin. Mais jardin, ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Non. Et le Kwana to s'est trompé dans l'autre. Oxygène est à la canabanzete. Donc papa y est bien. Très bien. Donc il a besoin surtout aux alliés. Awa, mutaebi secret dans l'opéra au profond alliés. Puisque quand ça jardin na fleur de place papa zali. Quand ça jardin même ingamoko. Ceux qui n'ont pas besoin de traverser les fleurs, ceux qui ont des fois gagné la ngaï. Oh. Papa Nikens, vous allez responsable à fleurs. Il y a combien de plantes à Awa et puis il y a combien d'espèces de fleurs à peu près pour utiliser? Trois plantes, kaka. Utiliser espèces misato. Maintenant, tu sollicité, tu utiliser bougainvier, puisque papa a acheté à mingi bougainvier et bois camarana libanda. Donc il y a des libanda, donc ils ont des décors qui ont été utilisés, des cassis américains pour Papa Simon Kimbango Nzambe aponi ya pesi bisu cadeau pour à libérer bisu qui est à Senga qui est indépendance ya mokili mwa bisu yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi to vie indépendance mon côté azero ko kipaye ba fourgère to utiliser ba moi d'espèces belé auto utiliser. Au total combien de plantes? Bon, na ba acacia américaine, les lots tozali ko atteindre na niveau de commis tozali au moins na 10 000 plantes. Waouh! Nous to sollicité. 10 000 plantes. On a 10 000 plantes. Ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Muito dinero. Muito dinero. Donc ayebi ango. Donc ayebi fleurs c'est pour que l'homme à sa zardara na moté. Papa Simon Kimbango Nzambe aponi ya pesi bisu cadeau pour à libérer bisu qui est à Senga qui est indépendance ya mokili mwa bisu yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi to vie indépendance mon côté azero ko kipaye. Papa Nikes, makanisi na ezali nini parce que tu komi na tour ya suka. Il y a misala esili, il y a fête ya centenaire parce que le jour wane kozala kaka officiel. Makanisi na ezali nini? Makanisi na ngai par rapport ya misala esili na ndenge obipesi depuis novembre ti lelo. Bon, na misala ndenge tuna ndenge to mipesi première eloko nde objectif alikamba onde toyebi yango na to mipesi pona osala ndenge esili eza victoire na biso puisque tosatandaki te par rapport ya temps oyo tozalaki nango ke misala ekoki kosila boye. Bon, tosatandaki kaka na eloko moko na clinique me makanisi ya Nzambe mikona mikonde tolamuka aza kochange yango lelo tomoni etikali sous maternité te puisque auparavant ezalaki maternité mais lelo tokomi na phase ya clinique puisque tokomi na baservice ebele na kati alors yango na abi ke tosatandaki teke tosilisa mais na nguya mpe na assistance ya Nzambe tokomi na sokomoni papa na ngai eloko nalobaka na papa na biso tozali na ye awa na Angola aza toujours assisté na batata misato puisque azali mwana oyo azozala châtier na kati ya guerre biso toya nango na Lingomba. Alors mwana oyo alelaka chaque fois baparent babersaka ye et non seulement baparent bazoberse ye y compris na biso bandimi oyo toyebi likambo oyo toyebi libota oyo tozokontinue koberse ye
donc nyonso tu tosalaka toza na eloko moko tolobaka ke tosalaka mpona kosepelisa papa. Donc papa kabakansa yani. Donc soki ya sepeli batata ne pe basepeli automatique. Soki ya sepeli batata ne basepeli et soki biso tosepeli sie batata na bango basepelisa biso. Donc bino secret na bino na bagibisa yango nde wana ezali yango wana. Mpona kosilisa papa ni 15 esengo na ye ezali nini ya koparticipe na milulu ya centenaire ya Lingomba awa esika ye kokutela yo? Esengo na ngai ezali place ye kokutamela ngai puisque ndenge nazali koloba Angola na kati ya bitumba oyo tozalaka na yango. Angola atikaka makila papa Simon Kimbangu te nga na ye nazali parmi bato bazolinga kotika makila Simon Kimbangu te nde nauta koloba première fois kuna eke bapapa wana misato ntango bakozonga bakopesa biso bakokurone biso puisque totiki makila ya bana na bango te toasiste bango na nyonso babanda kosenga biso tozosala nete eloko basenga biso torealize yango tozali korealize. Donc sentiment na ngai ezali 100 ans après, donc un siècle ya ministère ya papa Simon Kimbangu na 21 na vivaka yango te mais na 2021 yango tozovivre. Donc yango wana sentiment na biso, donc 100 ans après ministère ya papa Simon Kimbangu tozovivre yango te tozorealize babiloko tozorealize. Sentiment na ngai yango wana. Papa Simon Kimbangu Nzambe aponi apesi biso cadeau po ate alibere biso kie asengaki indépendance ya mokili mwa biso yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi tozwi indépendance moko te azali kokipe ye. Mamie Thomas Luanda, vous êtes bien sûr Kimbangu 21.